Oui, bonjour, na batno sobozota la Marciano Bia la kamikaze de la presse et na www.congomilolo.com et l'émission émission na bino le rencard toujours le bel sujet kitoko libala ya commission et importance ya koyeba langue maternelle. Est-ce que c'est important na mwana ayeba kikongo soit swahili to kimongo to chiluba. Ndenga Marciano Bia intéressé nga lelo na lobela sujet parce que na mona batu mingi basalela ngote ndenga na zotambola lelo na okapeli kanisi ya batu ya ba papa pe ya bana. Est-ce que ba parents ba continue toujours kolakisa bana na bango munoko ya mboka to omika kolakisa bana français kolakisa bana anglais avec munoko ya mboka wana etali biso te to pe na moi ka lelo tozali makambo mabala commission et continue toujours kozala nde na zotambola lelo na zola bino nano boka lekanisi ya ba papa ya ba maman ya ba jeune fille pe sa biso nano. Est-ce que tata to mama ako continue kosala mwana ka choix to fo bolingo utaka na motema ya mwana ye moko to ndenge nini. Merci mingi na bienvenue bio ozara toujours on a pour na ko soutenir nga Eric Kipopo toujours ozozala la kaka et tout kene na to kale kanisi na bango après tout on a sima Clarisse de Vatican mois septembre to kene. Bonjour. Bonjour. Kombo nani? Rachel. Oui, vous avez un micro Marciano Bia, vous avez la commission. Vous pouvez définir la commission. La commission. La commission est là qui est yo, oyebisi mutu alingelo mwasi wana, yango nde la commission wana. Est-ce que lelo ndenge mokile komi bo papa na koko selo choix mobile? Ti. Papa osela mpona ngai papa osela nga choix mobile te po nga monde na ozana nga monde na zana choix na ngai o na lingi jamais papa ko ponela nga mobile. Oui maman nga est-ce que c'est important la jeune fille ayeba munoko ne ya mboka skauti? Oui, c'est important. Faut me tailler bam pour me tenir ça et bam non ya mboka. C'est pour nani. Pour ça école na biso dans na mtu foyer ba école na ye pa ye ba munoko nango. Est-ce que yoto kokoi bozali ya école ni? Nga za mungala. Est-ce que vous pouvez s'attendre à Lo sako. Bonjour papa. Bonjour maman. Bon année. Moi c'est monsieur Henri. Oui, papa Henri ozole kana micro Marciano Bia. Tozolo be lelo libala ya commission. Yo koki koloba nini na ndenge mokile changer boy pena ndenge makambo esaleli. Est-ce que papa to maman ko sala mwana e choix? Bon, papa et maman bako sala mwana bango choix na ka oyo bazana expérience ya makambo ya libala. Ceux qui na joué na histoire na kati ya Bible Abraham a une expérience. Alors, il va répondre à moi, moi, si Rebecca, na côté à Libota. Alors, parents sont à Monique, moi, na Koli. Et à Ebike famille Moussoussou, ils ont un comportement malade. Ils ont le droit de faire le choix dans la famille, on a pour moi, moi, si bien pour moi, moi, si à Kobala, à Kosalam. Oui, papa, est-ce que c'est pas important à moi, à Ebapé, langue nationale? C'est pas mal. Ils allaient bien en langue maternelle. Place mon abotin bako l'accès langue na bango za mabete. Est-ce que yo pe o l'accès yo ba na langue na bango maternelle? En fait, langue maternelle na ngana yebi ngo pena profondément te. Na yebi na quelques mots. Alors quelques mots ya ba langue na yebi na ko pesa bango. Net solobaka e pa na biso tenama. Signifie tenama donc c'est c'est-à-dire pesio mbote bonjour. On est en Kimabo, Bakamabo, au niveau de Libenge. Donc ça va. Oui, Naza, Mungala. Merci beaucoup, papa. Merci. Bonjour, papa. Bonjour. Kombonane. Kombonanga, papa Simon. Oui, vous avez un micro à Marciano Bia. L'autre, vous avez un mariage à commission. Yo, étant que papa, au coquille d'abord qu'on définir mariage à commission et ça. Bon, mariage à commission, ils allaient mariage au responsable, donc, disons, colo, je dirais quoi, responsable, il y a bolingote moutake directement et pas moi si tu as mobile. Responsable à bolingote moutake, pas moi si tu as mobile, mais l'équipe n'anzela moutou sous pour atteindre but objectif, il y a mariage, soit il y a bolingo des commissions. Oui, papa, est-ce que l'élo, papa, toi, maman, quoi ça, la moi, on a un choix à mobile et toi, à moi, c'est bala. Bon, on a yebi que zo daté de longtemps, hein, mais la méthode moko ba
bakoko na biso barrière parents basalelaki bango bazali kosalela yango titre de valeur na ntango wana parce qu'il fallait bayeba place mwana na bango azokende po bakosala famille wana bakolinga te ezala hasardeusement yango bazali kosalela méthode wana mais na lelo ndenge toza actuellement en tout cas eza un peu difficile olobela mariage ya commission vraiment eza difficile. Oui papa nanga est-ce que ezali pe important mwana akoka pe koyeba langue na ye ya mboka ayeba neti langue ne Kikongo Chiluba? En tout cas, c'est très important parce qu'ils ont ça la culture. Bayeba pe pa youti. Yango pe zotali sa ke muto yaza ya quelque part donc ils ont pe ça peut valeur moko boy culturel na mutu foi ba penza c'est très important. Est-ce que yope olakisa kabana non? Oui, na sala ke fort vraiment parce que ngape na ba sala fort pour nga pe na sala ke fort na moi muke. Papa ce que toko bozali à tribune. Naza mukongo ya bandu précisément muyaka. Merci beaucoup. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Comment nani? Comment on a mis ce thème? Oui, je suis le micro à Marciano. Bien, l'autre c'est la mariage à commission. Yo étant que jeune garçon qui définit mariage à commission. Bon, tant que ma mariage à commission, les mariage moi au s'attendait dans côté. Donc bah il y a brusquement bah suspendre mariage moi au s'attendait même pas dans haut. Les amis consentement dans côté mais bah il y a en haut c'est juste un mariage moi à commission. Donc c'est juste ça. Oui, est-ce que namo ya lelo ndenge to komi na 21e siècle papa to maman ko sala moi na je ne tu ozali bo jeune garçon papa no akosa le choix moi si. Ah même pas, na va permettre en compte jamais. Bon, bah conséquence c'est rebelle hein. Quel que soit que non mabe moko ko c'est arrivé aux aura raison que non bah ça les un choix pour na bino bo sala un choix sur le temps mutu moko azara face à la choix na ye que non ngana poni mutu na ngai ndako ba jamais ba ko sala mutu choix simba même pas. Pour la conséquence, c'est rebelle sur la salle de choix. Ah oui, papa, est-ce que Tokoko, est-ce que c'est important na moi na aeba langue nationale et c'est qu'à vous t'aimer? Oui, vraiment, c'est très important ma casse. Il est vraiment très important ma langue maternelle, ça fait du bien vraiment, c'est très important vraiment. Mais papa, est-ce que Okoki peut exception tout ça na combien de langues nationales? Bon, des langues nationales, toi dans deux langues, hein? Donc en fait trois dirais-je oui. Même lingala, français, chouel aussi c'est langue nationale, ça n'est pas des langues nationales, c'est juste ça. Est-ce que oyebi munoko na bino mboka? Pardon? Oyebi munoko na bino mboka? Oui, on aime nos mboka parce que malgré la beauté à Kinshasa mais bah parole orientée sur mon nord ça là moi bien vraiment. Est-ce que okokolo bango mukete na bato? Bon, na Moulouba 100%, donc dans la langue nangate, même bonjour à pas ma sebetoabou, dont tout le monde le sait que non. Quand je parle déjà de ça, il a ça qui n'a de Moulouba. Ok, merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Oui, je suis le micro Marciano Mbia. Je suis le libala ya commission. Yo étant que maman so définir libala commission, libala commission la kisi. Libala commission mutu oyo netinga naza na mwana ngai moko na poto soit quelque part bongo siko naza na posa ke sengeli ya bala mwana ngai mobali aza musika libala commission ta on a sepeli na elenge moko bo soit na quartier soit na mona ka leka na mona ka lolenge na eza malamu eza mabete na koki kosolola na ye donc na anglais wana donc libala commission pona ngai eza mabete. Est-ce que le papa to maman ko sela mwana choix? Bon, akoki kosaela choix dans ce sens que moi nanga ya mobali na moni mwasi oyo na sepeli na ye po ete akota na kati ya famille na biso. Soki mwana boy wana na koki kotungisa ete don na anglais wana. Donc na koki komona mwasi moko boy lokola ya commission. Soki mwana nanga ya lobike te mama na sepeli na nzela wana te po na nga na kotika na kodéranger ete. Ah oui maman, est-ce que les lopes est important moi na aeba soit munoko na ya mboka soit Kikongo soit Chiluba? Est-ce que bien sûr koyeba munoko na yo eza mabete po esengelo yeba munoko na yo moko eza kaka langue nationale te faut pe langue oya yo botami nango faut yeba ngo c'est très important. Est-ce que peut olakisaka bana non ndako munoko mboka? Justement eza na tango ona solaka na bana nga na français moko na lingala moko pe na munoko mboka.
Est-ce que occupé que le maman mon mboka? Bien sûr. Mais zina dia mama mafuta fideline kuwenzi dia bandali tekanga ndimbula itekanga yabuketi yemitsuka yenguba iteka ha. Est-ce que ça me donne? Oui, nazamu yaka 100%. Merci beaucoup maman. Nzamba pambola. Bonjour maman. Bonjour. Comment nani? Comment la maman? Oui, maman mami ozole kana micro Marciano Mbia tozole bela libala commission. Est-ce que na moya lelo papa to maman conseille la moi na échoué libala? En tout cas pour nanga libala commission na ko linga tela sens nini. Pour lelo yo libala commission tango yo ko obeti libala na commission sali yango. Bake bavandi libala. Un jour mobile bali ko finga bingala lingaka hotel. Libala ya kuteza ya commission. Ozomona sens ngala ko linga te. Oui maman, est-ce que c'est important moi na ayebape langue na eska utami soit Kikongo soit Chiluba? En tout cas pour moi na ifaye ba langue na e pour problème monsieur ko zala e mususu mutu abimi bozo lukisela ndenga mabe. Mais tango betie de accord mosika na munoko mboka a comprendre mbala moko abende na kimi. Peso moi na ebi munoko mboka te so moi na tekeza mabe. Est-ce que yo o laksa rapé ba no munoko mboka? Ngala laksa ba na munoko mboka. Ndete okokolo we? Na laksa ba na mboka munoko mboka ndete na koloba na munoko la biso. Ekoza e mususu ba yeba ko kanga ye na bine tila. Wana ebise kima. Wana ya comprendre mamo tila. Ya comprendre bala boka kimi na yake. Siko tila zamu non. Bon, ngai nazali likao na babenga bisoka ba ngombe menga za likao. Tila wana mnoko mboka la biso eza kima. Merci beaucoup maman. Ah merci. Merci vraiment na bino nyonso bozala ki branché connecté. Naza sûr que ya koloba mingi ezali susute. Bino mo uti ko kapé uti ko landa. Nde balakisi bino important c'est la commission babi que ça n'en peut ma BPT que papa to maman a c'est la moi en choix mais batning ba kaka ko boya ko ba yebi mon kilité mususu papa cause de la moi na ya mobali moi si un jour ba ke simbité moi na bala comme ba ke eza papa mutu alukelenga moi si o babi ça peut important na moi na aiba munoko mboka e musu mutu musu aipo kango ma soka tila la kisi ke kima. Ce que nous avons vu, c'est yaka, oui, bakangi. Mon que nous avons ils allaient payer malade pour la consommation, ils attendent à étranger. Tout a pour coûter à la Kinshasa. Et merci, mais comment la bino bongako. Talanga, il peut compter toujours côté la peine à 5 nabino, bon s'abonner na Congo Milolo et que ça langa, bien sûr, bozo linganga, pour soutenir la kamikaze, bon s'abonner et que ça a quitté mingi. Et merci mingi na Thierry Piokolo, le poste de boss de Congo Milolo, ainsi que la kamikaze zawa quoi. Et puis ça nous a été pour bonnoisa bezali quoi. Et merci mingi na papi mon kiki. So c'est plein de sujets au peu ça merci mingi na papi mon kiki. Et m'tatine la yango na lobela. Langue maternelle. Merci vraiment. Et merci mingi na Patrick Diongo, Patrick Kilola, Patrick Epo na mambote na bino mingi na lingi bino makasi. Et merci mingi na joli comme ça. Olivia, Lia bébé, na pesa mambote délé, fait na Jimo na Joseph na lingi bino mingi pe deo na bosani ote na Elion. Et wana to kutani balasima. Na sujet mususu pena invité pe mususu nzamba lola à côté toujours combattre la biso pe abattre la bozo talanga et Winège d'Orange on a dédié l'émission Oyo Clarisse des Vatican la personne bote mingi fraka kifako nzamba zana okaka Youssouf Makanda on boire rayoté na moi qui peut s'abonner et Rosala bien Youssouf Makanda na London personne bote mingi golf mbala et on a moni bala tout à Londres vous savez bien le roi de Londres. Ils ont manqué papi mon kiki. Bye bye, à la prochaine. On a invité M. Bienvenue et bio.